Bienvenue dans votre émission Star à l'horizon, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous donne l'opportunité de suivre vos artistes, musiciens, peintres, stylistes, pourquoi pas de pasteurs. Dans cette émission, on a l'habitude de suivre, de vous amener Batunio sur Obolingaka. Dans cette émission, moi, c'est Matika Songo, un peu 4-18 mois, Maïla toujours le premier. Dans cette émission, on va parler de tout sauf rien. N'est tout ça, AOP. Ndé balobara pa ba DJ moto aza témoin toza bato nzambe nde apesaka souffle de vie nzambe nde apesaka bomoi o nyonso toza nango quel que soit tu as l'argent tu n'as pas moi si to mobali toza bekelamu ya nzambe. Chaque fois quand vous se réveiller le matin, il faut prier avant de sortir, remercier l'Éternel parce que c'est lui-là le maître de temps et des circonstances. Merci à vous partout où vous êtes au monde entier. Dans cette émission, on va recevoir quelqu'un au Nganabinoto découvrir les lots. En tout cas, moi, moi, maï, bateau baroka, ba choc, YouTube, zana, télévision, zana, au fait que commenter. Ceux qui bossent en abisso yeli sous na deuxième tour, parce qu'il y aura des séries et des séries. Il faut 2022 qu'on fonde un peu, bah ma camobeleux a caché, n'de bateau le barak mon kilomètre qui est na okufa. Nzamba zo akala mingi te tozo zele kaka ba obake ba obatikali ba milengele. Dans cette émission on va parler de tout rejoint ba partie il y aura deux parties, il y aura première partie la partie de la musique et puis deuxième partie rejoint beaucoup ya nzambe to fungwa mangamo pe na sur thème na michekaka parce que il faut qu'on ndima robanga raté. Yarana Nabino dans cette émission là. Je dis à big dédicace à mon ami ingénieur Oma Pablo. Je te salue là où tu es. Et puis sans oublier grâce Lubamba depuis Paris, Lyon, Mama Nana, Hollande, Picho Pacha Sotalikon en Norvège, Merimbate, Didier Okamo de Birmingham, Bino Tsuna Pesi Bino Mbote, Aimé Bidosha, Autoroute, Massananga et Michel Mbongo, Allemand de Bundes. Binonyo son apesi binombote ba bonne année bato baza maladi babika bato pe bazoluka bazwa ba o bazangi nzapa pesa bango ebele comme d'habitude le quoi bon mécène avant de faire l'émission ndenge to salara ndenge to priaka na ndenge na biso pe na ndenge na bango ya biso za rabo ba olia ba omela ba osepela na sima na ngo ba remercier nzambe tala ndenge bali muto ngando ba bosana mukila bazulu fotika na bango. Picho Pacha Sotali Konko na Norvège, Total Samokil vers Kassangoul, Tolik. Ba parti monsieur Nanzoto. Moi mon amouizati. Donc les sous mon amoué na quartier stomo mon amoué. Wayengolo bateke nzoto zo fonctionner déjà bate belé o bakufi lokwa bango baza place boko mona te ingolo bateka to chaka point na mutu moko wa kufi po ba tupe ba international ba tupe ba ba ozomo ya ba monsieur pe ba ebi fo na biso zo tanga na ba ebi pete des forts ba ebi de prononcer comme la Bible dit respecter le mort. Ah, naïveté avec Seni. Il faut pas savoir ça. Quand on a posé la question, on a vu qu'il faut pas savoir ça place Bible. Oui, balobaron. Cela veut dire respect des yom tu faut que ça respect ça normal faut que ça mutu nyoso respect mais pour le grand Bible nakata respect wana hein ezaki ezape na batu mususu ope ba kufi ba na besoin de respect wana comme batu nyoso donc le quoi baza yango englober batu tout ba englober nyoso parce que bango tout baza très important na mboka et bango tout baza les mêmes citoyens. Et là, monsieur va fonctionner dans office différent de pays bango tout ba am na bango eza na repo. Ok, na longolo bon ozanoka bilamba na mais la chango moi pas la latissio sko dole.
ce qu'on est à Kofi bon des bandes ko baki jouer ba manda banani tu ozana sek na tu vas venir pleurer tant que musicien okoyemba peut-être ceux qui ba bimisi ba programme okoyemba pe moi chant côté studio de tout le monde ba kabosé ba Montana ba Embi ba Dof Dominguez peut-être nazate pendant tout quand elo mon bobi ke ayemba pe banzembo na bon na ebike pour la chanteur na mo travailler na jamo mukweke ayiba banzembo na nga ebele akopesa ya yembia bon le problème ezaka wana te mais ezake soki bango basali chant bayembi mais biso mpe tokosala bachant neti na frère bakale oyo akufi ou bien bato mosusu omoni toza bino toconnecte te eza bagroupe eza connecte na ye so bakozwa chanteur nyonso baya po ayemba ka bagroupe wana olobi bandima te ayemba po bango mboka ezalaki travail ya bongo po baa na groupe moko boye mais bachanteur so olobi chanteur bachanteur baza ebele na kati ya mboka bakobenda motu moko te baza chanteur te ayaka ayemba babudango. Ok, lelo na moi misala sali na komona ndenge pe a participer na mboka teki ya bimsu culture libanda amo par rapport ya moi moi ça émission et la différent par rapport à on dit oui ça l'émission tenga nazo poser la question tenga na on a émission tenga na le cas déjà tout cas par rapport na moi ka kwenta kwana beton ka pa boss tout le ka côté boss toi mouver toi passer poto quoi na babiloko ya normal. Merci beaucoup bon c'est son opinion amna eza na repo voilà ceux qui eza na direction normale mais c'est pas direction mususu mais jamais na repo pour moni sur le bibon on a posé sous question pour poser la pointe sur la même côté spirituel parce qu'il m'a posé peine spirituel parce que nalandaki Montana alobi yam abongwana déjà mabongwani sous deux fois na temps akina viona vie des fois excusez-moi na président na et puis abongwana qui déjà bon c'est normal et oyeba na ko suprême ozomona ko suprême ezala pour ceux qui déjà l'équipe wana et que yo bongwami il faut pas qu'on a foué dans et ça bio au découvrir nzete par leur foué au monde et ça mais ça baton soupé à bongwani so bi bona récupérer qu'avant pour na boya ça suma exact pour yesu ka lobi au monde la bible lobi esengo ya Hachem Elohim et ça que yo vivre longtemps azana bana combien parce petit monate ya solo Bible comme il faut y a mon bana na ba koko na Bible ngasiko na boina ngai to changer sujet ngasiko esengo ezaki o to changer sujet to changer to tikala pa so ki azana bana ala combien de bana et puis ba koko na ya monyango voilà de so azate na ngoti eza pe na kata mboka bana pe baza o bazoluka pe banani ba père mo ba bima bankadre bango donc na sali pe na pesi mbote mingi na œuvre oyo on a découvrir eza bien ya ngiama werason pona ebike ba charité côté bana o baza ba bunga libana donc fois ou bien ko samela nzambe eza taka yo obina dakenda oliana bana kete na obina wana eza plaisir na yo mais luka pe bana balia po bango babina po yo za pene sengo ebi mso pe papa ma bota bana spirituellement abota bana na musique plutôt ata ya wana bana ne kontate o il faut compter ça binda bana o mo ni na biso to za bona na 1000 orphelins na katangaba donc au bunda pourquoi au lugo aider pe bana pour moni il faut tirer la bana héritage fali tout le monde ba fali quand même moi ba osa moi ba bilo moko aider moi na kofit to ba bana bazali ko aider ba Montana peut aider kabose bana défend ce qui ba osa là c'est normal oui c'est très important que tala toujours génération oyo bino bozu moi quelque chose pour ko bosunga même ba o souffrir wa ndezala eloko ba benga foi yango. Ok. Merci beaucoup la foi de Balobara eza kundima peko bika hein donc on a foi ba on a ondeza bokolo belangai ndezo ke beaucoup tana mutu mombo akabelo $100,000 yo lobi me foi na ndimi pe na kutana mba kabelinga donc c'est ça batunyo soye so biki ça bazaki na on a foi
de libosser sa foi. Jésus-Christ de Nazareth. Parlons maintenant de la Bible. Tu parler de la connaissance, il y a Congo. Tu parler de la connaissance, il y a vie, il y a Kinshasa. Spiritualité. Quand on dit spirituel, pour nous définir la spiritualité. On dit, on se met âgé dans le téléphone, d'ailleurs, même ma voiture. Et il y a peut-être, mais que bête, il recommence. Donc ça veut dire bandi mabe. Attends la course, ce qui est kima, sur erreur qui m'a gimbango, bazong c'est notre bobane. Là c'est makambo oyo ya créateur. Mboka au faut bazong na parole, spiritualité, bossa na on a chango à part. Na bibi tout baza choqué nango. Mais Bible comment jamais ou bien les Tanakh na Bereshit ou bien Exode, pardon, Genèse. Livre le Bereshit, comment jamais au commencement était la spiritualité. Au commencement c'était la parole. Donc la parole, ça veut dire il faut baser la parole. La force est au tamboula avec esprit. Et ça la carte il y a esprit. Porte c'est la parole. Donc ce mutaye la parole, monde spirituel faut mayango. Voilà, moutaï na parole, monde spiritualité, tant le babon, tu penses quoi au Congo? Donc Congo bah na parole té, baza plutôt que suivre, plutôt que mélanger, babiloko eza libanda ou leba basa la culture na bango to bokoko na biso moko ndenge banda kala. Donc na oke na Congo té pour bango be ba malanda ngombi. Il faut la zone là bas pour le moment la komichate parce que nga alora na simba mir na talabino bwana kati donc maintenant pour limiter banda mi kota na kati te nga na ye pour na benda batu babima moko na bendi obima donc na kude na pasteur na bendi ebima mais avant na banda na bango na zongi na histoire plus ma bango banda voilà donc parole de Dieu. Et où tu as d'abord un, et où tu as Israël. Et à partir d'Israël, Baruch Hashem, so tu as dans Marc chapitre 16, Marc. Faut tout ça. Ce qu'on peut si biso, Baruch Hashem la bénédiction. Na lingi soko au PC biso. Chapitre Bouyakuna, Tanyampe, Nandenge ya Exode, peut-être ya Jean. Et bon, Jean, on comprend Yohan, mais n'attendons la bino. D'abord, on a Bible hébraïque, pour les Hébreux, Baba Kolo, Masolo. Au monde, ils ont aussi mon gimbangu. Aza français, pour découvrir tout, il faut que nous ayons. Nakamba kuna on découvrir la vérité. Alors les autres ont une interprétation. Il y a battu. Na Marcos verset chapitre 16. Tout ça na Bible a expliqué à Borachasha babenga Borachasha. Oyingoloba nouvelle alliance. Voilà. Et nouvelle alliance, et ben jamais avec les chrétiens, et ben avec les juifs. Parce que Jésus a parlé avec les juifs, qui a une alliance, une alliance, donc, et Jésus lui aller dans le monde entier. Prêcher la bonne nouvelle. Et puis, après l'année, enseigne-les. Donc, tant que Jésus enseigne-les, cela veut dire tant que aller à partir d'Israël. Parce qu'on veut bunga ce qu'on a au l'accent. Et place pas payer monsieur bunga, on va aller dans le monde entier, enseigne-les. Dans la vie que va pasteur Béléma Hollande, pour être très important Hollande à Probim. C'est critique les hommes qui oyo biso tozosa na kati ya Jérusalem. Allez, enseigne les Congolais. Donc cela veut dire ceux qui biso nde to prier aka sabbat. Ba Congolais peut pas que nous prier
Sabbat. Ndenge biso tozosala communion. Bakongolais mpe fo basala communion. Te lokola bacatholique, mpo bacatholique eza baeuropéen. Il y a deux sortes de communion. Et communion bajuif basala yango avec 3 coupes. Et lipa o baliaka eza même lipa te o nede kanganga soki photo soki jour. Eza ba marque ba lipo so to longo to lo ba eza lo ba pain o ba cha ba cha. Ba mapa tout ba pasteur baliaka eza ba mapa normal te. Eza ya masum. Ya masum ndeni. Parce que lipa o bozoluka ko o ba no bobukango. Il faut décrire la personne de Messie ou l'agneau ou Yesu. C'est pour nous découvrir encore un khala comme on a. Basalango avec la formation ya Yesu. Au Messie, ba juif, ba lire lipa na so continent hébreu komika au luika ba khala au mona ngo ebimane de linga malinga. Et lipa on a kata Congo titoza bateka ngwa. Des problèmes et ça là 8 boy. Et ça boy, ça des sortes de lipa baliaka lipa morte. Pour ceux qui pas ba cathode, bango za kana lipa monko depuis boliaka lipa konda wana ti lelo baliaka lipa. Mais siko na alors que ils en a des sortes de lipa. Siko mais na film biso to mona mapa ya pack wana et aki ba pain o net hein déjà de pain ya ba sala ba charoma wana ya bongo ya plat wana bani epi mo makasi buki o yeso bukaka. Sikoyo lipa o bomonaki wana eza lipa o babenga eza unleavened bread. Donc cela veut dire en anglais, cela veut dire eza lipa oyo eza na description basala nde ba expliquant eza lokola Yesu ninga zoki ndukufa. Eza na batobola ngona kati omona ndi ba business sorte de biscuit mob. Et on eza na temps ya Passover. Ou bien, je crois, français, ce boba traversé, je ne sais pas. Et on les a faites. Donc, on a 4 liparana, et ça a fête, il n'y a pas sauvé. Donc, signifie, bana Israël, on va bimer en Égypte. Liparana, il faut lire, on peut dire lipa souffrance. Et les mêmes souffrances, bana Israël, on en Égypte. Les mêmes souffrances, au Yesu, donc, symbole à liparana, il faut ça lipa, lipa oyo eza gonflé te o batia levé te oyo eza lipa orgueil omoni mais oyo kauka eza lipa nini oyo eza ba problème lipa batia levé lipa orgueil mais siko na kata l'église baliaka lipa moko kaka ya ba boulangerie ezaka pembeni donc voilà tout ba pasteur bozolanda eza très important botikaka koliaka balipa wana so oza na nzala sombango lia mais ce qu'on te venait à la spiritualité. Au moins, le chauffeur, ce que ma voiture, ce que je école, c'est un symbole. Et ce qu'on continue la théologie, la théologie, c'est bien, mais auto-école, c'est un symbole. Oui, il y a vitesse ni faut même. Na kati ya communion, lipa ni faut lire. Et na kati ya temps oyo, na calendrier, lipo de oloba, na 7e mois, lipa nebimi. So ici, neti siko toza, il faut de lire lipa, khala. Oeza ya munene wa. Siko ba lipa, khala wana oloba, na ba lipa, khala. Ba lipa wana oloba, ça vient seulement dans ba événement. Et ya on a événement. Donc comme ça là, ba ça là, on te ba roteka, on te tout le monde on peut faire na boulangerie ou quelque part, tout le monde au supermarché, mon boy. Rien du tout. Bon, mon angoté, ceux qui ont besoin d'ango, c'est quand le monde qu'on a manqué, ceux qui ont besoin de khala, au bétikara, khala, lipa juif, ou bien comment on a pain juif, on dirait. N'était pain juif de Shabbat, pain ya Shabbat juif. Et au tchekara adresse, au monde est bien dans la ville. Donc il faut que au somme bien, allez au sein de la scène. Donc le problème est ça que pourquoi balimba balinga na bango luka souhaiter pour bamonaka Saint-Esprit mais de simplifier makambo nyonso to désobéir na biso mais Saint-Esprit et de biso ouais tout les aba Saint-Esprit et ko désobéir makambo nyonso nde ba leader na mboko ba bazo kanisa bongo nde ba otambola bongo mais pas Saint-Esprit et puis à part Saint-Esprit ko ajouter sous goutte mot grâce ba na tango grâce donc grâce ça là no ba makambo mabe. Mais le gros on attend grâce.
Donc grâce comme ticket il y a ça n'importe quoi, il y a le bêtise. Pose un peu banini. Voilà, on rentre un peu toujours à moi Nassima. Il y a version notamment au moins expliqué aller dans le monde enseigne-les. Ngana yego enseigner bateau bazolanda. Dimanche pasteur, évangéliste, prophète, na apôtre, ba religion nyonso. Dimanche jamais il y a Elohim. Mutu ça le nzambe za kombonete mais za titre. Il y a bateau ba bengami na rang wana, il y a ba créateur. Ça le homme za kombote. Mais Elohim za kombo. Devra Allah za kombo. Donc le problème est ça qu'il faut kotanga obima dimanche Sunday et ça nzambe ya ba moi. Donc samedi yokara sabbat. Oui, il est banda. On a des nzambe. Oui, il est fonctionnel. Explique-nous. Pour ba obunga. Banda ni samedi. Et banda le tout ça Shabbat et le tout ça vendredi. Expliquez bien déjà pour le bien sur la Rome expérience. Omoni awa dans même nanino pour l'accent autant aba comme Shabbat time. Donc Shabbat il y a air. C'est na fini wana au monde entier au bima a comme une Kinshasa RDC baté et banda 5h58. Donc na aux États-Unis, sur na États-Unis et bim. Ce n'est que partout le monde entier. De jour à Shabbat, et ça médite. Nous avons expliqué. Si tu as commis 17h, tu as déjà samedi. Donc, il y a que samedi, et 17h, et puis, à 18h50, tu as dimanche. Voilà, c'est lobby. On comprend. Et le sabbat, ici, là, il y a et ça, tu as samedi, pardon. 17h58. Journée, tu vas dire journée, monsieur, à 6. D'autant que le bano boy. Ils ont que des mots, ils ont que de là. Le banga monnaie 5. Na kansi na ke na 17h58. Na kata Kinshasa. Mon débat comme Kinshasa Congo. Sabbat. Et ça mondial. Ça veut dire lipa ya Shabbat pesa. Donc bateau va vivre à lobby déjà na 17h. Lobby te ka vendredi à de solo na. Déjà ça médite surtout ce donc toi 16h bon ce tu remis 17h58 de samedi bandi et bandi déjà non yo ka ngote c'est ko wane ko buka na bandengo yesu akufa mukoni na seko mukoni pour ko compter kaka jour ezo banda na jour o ezo sila boza déjà zéro boyebite donc il spiritualité et l'autre faut y écouter et puis les kamususu moi 17h on notalio donc il y a Marie de Magdalene, Marie de Magdala. Ake babi tongo ake nabi na tombe. Ils ont 17 euros. Ok. Donc ils ont dit l'obino tongo la mise na tongo. Mais tongo il y a créateur. Ils ont surtout comme dans 17 heures tongo bani. Est-ce que différence les autres là entre Yona ba pasteur? Différence c'est ça différence c'est instruction na ba doctrine. Et là, on a le chrétien créé par les Romains et puis créé par les Grecs. Ok. Quand on parle de chrétiens, on prend l'église des réveils, les catholiques. Catholiques, tout catholique. Tout, ce sont des enfants des catholiques. Baptistes, Nzambe malamu balwana nyos so zongi peso to zongi na sima pesa église catholique et église à Liboso. Bon. Et banda. Pourquoi? Et puis il faut là et bandati mais il y a un mensonge au balba ba kidnap en anglais ba ne ba monde de mutusuri ba yibio na nzela ba benga on ba kidnapper ba kidnapper moi la Bible mo ba kombaki satab malwa ange lumière mais Zaïd, église, vous excusez moi église, ils ont créé par Bamindele, ils ont créé Blo Rebelle. Les vrais groupes, il y a Bandimi, d'abord un baroque qui est dans la synagogue, dans l'église.
C'était toujours synagogue. Dès le début, il a fait. Yesu, a été dans la synagogue. Pierre, Paul, voilà tout. David, tout. Mais Jésus-Christ a Kenda peu Jérusalem, ils ont place Jérusalem, avant, il y a Jérusalem. On y a déjà batamour les cas na découvrir na Rabin Tosh à la Kinshasa na Pesio Mbote place ça qu'on découvrir place drapeau ou bien map ou bien carte Congo Bima na Israël oui, je sais. Sur carte on a dans de découvrir et Bima wa pina kata synagogue oye so za hote et l'église des synagogue mais carte mboke Bima. Donc pour nous prouver que batouana nyo se ba ki kana synagogue ba tia une église net carte wana tili les ala exactement mais ça na Belgique qui paraît déjà Belgique et ça na Israël Israël et Bima na place Moïse très très important et le problème est que église catholique et Bima wapi ba romain ba ki bazaki ba kotala ba juif makam tu baza osala donc mona bango balati ba kipa ona lati bango bazota sikota oye sur lui aller dans le monde entier alors ba juif mais ba sur le ba païen cela veut dire ba non chrétien mais ma sang partout dans le monde pour enseigner les ba européens ba bloquer sikoyo bandi nyoso ba ona na Yesu ba juif wana bakangi bango babwaki bango na balion baleba histoire ekosa bango kezali banani bakrétien ezali bakrétien ezali bajuif ntango babomi bango nyonso sikoyo baromain baye otonga catholique donc pourquoi parce que ntango bazwi yango na ba 316 bavandi na meeting babenga yango nisi baye kochange bamakambo nyonso avec yebaka yesu alobi aller prêcher les Européens ont stoppé le mouvement. Ils ont côté dans le laboratoire, ils ont changé le combo. Pour que les gens dans le monde entier. D'autant qu'il y a déjà dans le Congo, Yesu a blonde, Yesu a blé. Ça montre doctrine européenne. Au moment où ils sont en Europe, dans l'Afrique, ils ont des bêtes à déranger même tenant. Et on a utilisé le parapluie, le parasol pour battre la couleur pour la banque. C'est ce qu'il y a souvent dans le désert. Comment pour naïf, il faut avoir blonde. Et ceux qui sont blondes. La monarchie hier, non, sur qu'il est cautionné na Facebook, na WhatsApp, na habité ceux qui na supprimé qui et là quand on a moni pape na Simon Kimbangu, je pense, ce qui est le père. Na monaka photo mo bon ba abi e ba komi na likolo que pape azo solana que Yesu azaki africain. Bon moi du pape d'abord azavilanka pour mon yala makambo belé donc aza esprit ya mabena vilankara donc donc mon so za mta Jérusalem to ça comme na yo donc za ta village ça ka ba vérité ya ba village ya ba nini na bino ba vérité ya ba cointer na bino. Alors pape wana ala ba makambo belé mabe et andima un peu makambo belé ya ba juif. Voilà. Donc elle a corrompu grave. Donc pour naïsa bien qu'il n'est pas arabe, qu'il n'est pas juif. Alors on a un système de ça. Mais on dit à Tambola partout c'est pas juif. Bon, dès que ça n'a pas problème. Ah bah problème. Il y a le baquet église aux hommes a l'élo Pentecôte et Zolia au béba baptiste. L'église ou la nuance. Balia comme tout ba catholique baloba. Donc ba catholique n'est pas mère. Ceux qui m'ont payé le dans l'église wana. Alors on a dans l'église mère. Yamba benga maison mère. De on dit ça on a ce problème est ça que ba créer biloko belé Nouveau Testament. Ils a créé par ba européen. Ba benga au Ancien Testament. Il y a d'abord un Elohim ou bien bobenga nzamba kufa pour côté Nouveau Testament. Je menandera ba boulot na bango. Comment Ancien Testament, quand ils ont créé, mon au diable, ils ont créé par les Européens. Et ça, aucun église, au coup de pasteur, toujours bien le diable. Tout ils ont créé par les Européens. Donc, les chrétiens,
bayekola na bango te omona bible bakoma ba so chrétien ayekola ndeni ne plutôt nalobaka tocha na Congo congolais ayekola ndeni po congolais comme fanatique ya dadi parce que problème yango wana eza ke bible komi na foi na yo il faut obakisa connaissance voilà bato sikoyo makambo esprit ebebisi makambo ebele na makambo oyo ya nzela ya créateur na biso omona mama aza na bana na ye na libala na ye pasteur azwi bamama ebele bake oyo bamontagne bakolukeluka nzambe ça ne marche pas comme ça nzambe aza partout te ezali kama nzambe aza partout te mwasi fa avandaka na ndako pasteur babengi ye na kombo nini berger et oyo azolanda pasteur aza na brebis mais il faut bozwaka bahistoire bokende nanu place babokolaka bampate bomona bampate bavai na bango na se ya moi baozela berger na bango aya berger akeya bakolukela bango biloko ntango berger akokota kaka wana omona banani bameme to batelemi mpo bayebike biloko ye bamabale ebele ezokufa wana so bazali na kral to baza na kral te bamabale ebele ezokufa bakotambolaka mpe akenda abeta bango to bapaster baévangéliste balider ebele bayebike appel na bango eza pena appel na bango te eza ligable alors que bana wana babenga bango bana roi omoni neti exemple eza lokola soki oza na pale na oza na boyi otekeli boyi mosala bana soki boyi asali mo erreur mwa mwana soki papa ye na afunda bapaster ce sont des boyi baévangéliste ce sont des boyi baprophète oyo bakomi kotambola na baclé na bavoiture ba 4x4 bon c'est trompé te vous êtes des boys de fois bozonga na place na bino po boza juger sévère ozomona ke bamama ebele pasi po bango baza bien plus que yo batambola bakar bamba église ya minene yo otokotaka mingi toleli moi mais ya otambola na kar ya clim eza problème wana te pourquoi parce que kar emema o te ntango okufa kar te emema nde bakar wana lobi ekoma nde positionné bango na bacercueil balekaka mbala mo pourquoi parce que eza badimi ebele bazosouffrir baza na mbongo te na souffrance oyo kaka motu tu oleki liboso bobenga soki mbongo moko bazopesa soki ya reconnaissance nazoyoka oleki boye opesa mbongo mpo bakanisa yo nalina pose question mon eza babandi ebele bakoti na kati ya ecclesia oyo nga abenga bango bayuma balider bayuma minimo pourquoi parce que bozotanga baécriture te donc babopengwa libanda mais bozonga na messianique eza nzela olanda bajuif oyo ekoyede bino nayebi so déjà ke bible mo oyo eza mo original te nazoya wana tozoya toana mwa 3 sujet mombo oyo eza ya motuya oyo todéveloppe mpe tobandaki yango déjà mais naina tuna yo na kati ya bible offrande eza non kotia mabonza pa nkolo ezali oui eza basorte ndeni omoni epai soki na bi na ye lo place babandi na koexplike yo so na bi babandi na pose ovuma mpo na bango eza ma question mpo na bango nazoyela bango wana ngai naza chali apôtre mpe naza rabe donc enseignant eloko nakeza explike eza ke omoni na bajuif c'est ton cœur soki ozopesa il faut pesa na motema donc soki oza mpenza do na $100 eke oza na baplan makambo na yo nazo enseigner eloko wana te me naoloba oponi ka obimisa ata 1000 okende opesa ata paste agangi ndenge nini il faut tofuta sala il faut boye nzambe aloluka ye te mpo aya kofutela esala oyo ye akenda kozwa donc soki moto adeside afuta 1000 na ye 1000 na ye wana eza décision ya motema na ye donc bandimi bokokopesaka jamais mpo paster mpo nani aforce bino ntango deja baforce bino bongo bopesa baémotion mpo paster aza na émotion kaka ndenge bafuti te émotion deja ezwi place baotungisa biso na mokolo pa donc wana deja kote deja place émotion okoma émotionné siko na kati émotion na okotia pression comme la plaisac ayemo déjà oraisonné déjà les 26 les 28 trouble na yo otrouble mpe bandimi siko bandimi peut-être bazali na eloko na bango balinga basalela bana fete
Donc il faut pas bimisa on va payer ça yo pasteur oza bandi oza yuma molimo et puis il faut bongwama obimanzela na po obando cancela batu bo payer avec cœur na bino. Siko par la question sous question zaboy. Sous question zaboy. Na bande na offrande na tunio expliquer biso za molakisi expliquer biso ce qu'on a na yeba. Le même Seigneur, le même Jésus-Christ de Nazareth Yesu. Naba offrande na bandolo ba peke exemple na tanga kala ba David ate mito banini ba Pierre banani bon na sengi na lion moko exemple. Muto arocha lion moko nzamba lobi. Naza besoin lion moko. Momo na bo baba ba yo tika 4 lions. Après nzamba changer Jesus. Bango luko muto a 4 lions. Na moni nzamba kiti 2 lions. Ti nzamba yo koma na brebis. Des pasteur ba bandan $100. 50. Ti au kinzamba kita tina 1000 francs. Ils a rappé. Bon, on les a évangile selon Bino Andé na mondia. On doit évangile selon pasteur tel, selon prophète tel. Donc, oh yo. Nzamba bi mutako seme $1000 siko. Et on les a biblique. Lipamboleza. Exactement. Mais batu babimi ba seme peut-être as eu déjà 10 000. Mais à Bandeli sous Nzamba lobby, bateau à 500. Eh, ouais, ils ont le coup. Et l'eau, ils ont le mon cher. Et gros, à un mais on est comme cop. Ils ont des babés en cop, mais on a même évangile, c'est le pasteur, on a prophète, on a enseignant. Il faut couper ça avec ton cœur. Mais non, il y a un ngoté. Oh, il y a un Luka, ils ont yo, mutemanaï. Ils ont un bon. Mais le peuple congolais. Soko obi o dirige biso na nzela na voix ya malamu lelo obi o enseigner na tikeli yo pendant 2 minutes enseigner nous ya relaxa ke mondimi kokende prière eza mabete mais ko sala bo eza mabe pasteur na boye enseigner nous la Bible, un vrai Bible parce que lelo totaki ko sola no awa obi kombo ya Jésus Christ eza kombo nete. Au monde le vrai nom c'est Yeshua. Yeshua ndenge zana eza kombo oyo eleki ba kombo nyonso. Obat msolo ba Yeshua ya Mashia. Eza ba kombo wana nde fo okute wana so ye Yesu eza mboka na biso. So que monde ba oloba Yesu ba oloba Yesu. Mais rébellion tant ekotaki ba européen ba créa kombo Jésus ou bien Jesus. Eza pas même mila kombo. Donc ben européen ba anglais Jesus. Comme on a utilisé, ils ont Jesus, ils ont Yesu. Donc tout le monde a son nini, dans les mêmes sons, il y a nini, il y a Yesu. Pourquoi Yesu? Parce que avec Yesu, vous avez na image moko, il y a son il y a Y. Et Y na hébreu, comme on a ingoloba liboko. Okay. So eza donc liboko wana y wana ya ngonde mtu eza kombo moko oyo Bible zo expliquer même na éviter ce qui caméra et go bendi langue loko mena ndimite te ya benda so zoom en benda na zuma ngo kombo donc kombo eza Yesu donc awa ie esali grec donc ba ba Yesu. Okay. Mais Jésus ou bien Jesus. Pour Y, il y a sali. Donc il y a un monde entier, même les Chinois. So, les Chinois, vous avez des so, posez les Chinois. Biso de benga na Congo Yesu. Namboka ndo benga ni ba lo nom Yesu. Pour eza combo oyo ezokende et combo na Yesu. Eza ba numérique na on a c'est. OK. So calculer numérique à comprendre Yeshua et bimisela les noms yo benga nzambe mais eza Elohim ba comprendre o ba Yeshua eza sali mais Jésus eza salite eza ba bato ba bengi Jésus net na anglais ba lo ba Jesus mais ceux de soldat ba koko na ba bi les noms eza Jesus te eza ki Yesu. Déjà, Jésus,
Il y en a idiot. Il y a un pasteur, moi, il s'en mais combo, c'est le miracle, puis la guérison dans le monde. So, bingo, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là, c'est le pasteur rebelle, bah, écoutez, une place, on a comme ça, le miracle. Mais bah, on comprend pourquoi c'est le miracle. Soroye et pas la marama, Yeshua, tu parles de les royaumes du ciel. Aux autres mondes. Donc, royaume, exemple, dans les arbres. Soroye, bah, franc Congo. Au jamais en Angola. Donc il faut convertir Mbongo na bino pour nous lire en Angola. Le nom Jesus, Jésus, et quand on va jamais dans le royaume. Royaume est un combo ou bien le Yesu ou bien le Yeshua. D'autant on le dit au nom de Yeshua ou Jesus. Là c'est pas pasteur n'a pas de belé ba ebi bateau ba prononcer na acte combo ya Jésus. Ou bien comme il y a Yesu au Paul a utilisé. So yebi besprit ane cheka ke yeba banane ngo bazotanga kombo. Et puis tant ba trouver bateau baza bangote et beta bango kata bango bilamba besprit ana bakima mutakala. Donc les mêmes temps au nom de Jésus. Ils ont une sorte de checking moye pas pasteur. Quelle sorte de Yeshua aux obeng. Et au coup, il y a un ou à Koufaïna Golgotha, ou à Monangi Bapas, ou à Sekwaki, ou à Kendaki par le Biazoya. Direct dans le monde spirituel et convertir le nom de Jésus dans Yesu ou bien Yeshua. Sur les Congolais, sur le nom de Jésus. Adonai a otala jamais Jésus. Mais Adonai a otanga Yesu wana oyoza na libo. A utiliser on n'intéresse ça miracle. OK. Merci beaucoup. Pourquoi il wana n'intéresse le nom oza au-dessus comment ngo ba sali. Jésus so mo kota na ba enseignement sur okuta ngo za ba 666. Parce que na kata Jésus okuta na nzambe mo ba benga Jesus. Mais ce qui est pas Yeshua, ils ont l'accès sali, n'a yé qu'au sauver. Avec les noms, les beaucoup. Les mêmes mots, Yeshua, ou bien Yesu. Les beaucoup, ils ont en Israël, en Égypte. Il y a Yeshua, Yesu. Donc il faut qu'on continue à mener dans le lobby. Sur le lobby au nom de Jésus, au nom de Yeshua, au nom de Yesu. Jésus bien Jesus. Ils ont une conversion machine et convertir. Ils ont un côté studio. Dans vous avez la voix na yo. Ils ont une machine. Il faut ça la voix na ndenge. Pour ils ont royaume. Il y a pas royaume et pour l'enseigner royaume et pour nous coloniser. Donc Belgique et na combo ya nini ya Jésus. Mais les royaumes où il y a biso likolo kuna et à la combo msus. Donc, tant que le au nom de Jésus, royaume à Congo ou bien à Belgique, et que jamais, le royaume à ciel, qu'on n'utilise jamais le royaume à ciel. Donc, cela veut dire qu'ils ont convertisseur, et convertisseur après qu'on a le message. Voilà. Donc, il y a même, c'est la vérité, monsieur, le monde est à l'île, on a l'âte. Il y a une question qui est au mais quand on cambe pasteur ndé bazana ba le oro simba bon na nzoto pota la guerre et ça na ba mouchoir ba ba kisi baza plein na mouvement et puis bon ba chrétien belé et puis bon ba leader belé et puis bon mais ba miye ba donc tant que tozo le ba likambuke oh non simba mutu boye ba torche pour sori ba bazo la pobika non yeso ala taki oy moi ça za otanga makila asimba elambate asimba o abika ineloko et oh ils allaient 613 paroles ya Tanakh ou bien yo benga o ya Bible moi ça ngotanga za otanga makila alors biso de la tsarbana biso basi bibana biso mibali biloko so bana miki et oh ngolo ba parole et Bible lui c'est lui qui trouve la parole a trouvé vie na rosimba o tanga simba ki Yesu alobaki mutu moko bo asimbi ngai. Pourquoi? Parce que il est la parole. Donc la femme a touché les paroles
nde abikisamaki asimbaka na nzoto te nde balakisa biso na filme te asimba na nzoto te asimba parole et puis fotala azalaki coin nini po akosimba azalaki na mabele akosimba eloko nino talit oyo babenga yango tit oyo ekitaki na mabele ntango asimba yango nde abikisamaki donc sikoyo bapaster les problèmes erreurs baza nango baoluka basimba bango na bilamba et alors na ba mouchoir pasteur attendit bato boye peut-être 10 azuka mouchoir non apusani tache bango kafeta ntango tshabo là-bas eza bafétiche oyo eza na kati ya makambo ngo yeba mpo banani basango baza nango mais demo mpo abimika te basango baza nango bamakambo wana tu baza donc omoni talite oyo nalati Paul ou bien Shaoul na hébreu Paul aza otala business ne yango asala ba tent babenga et ba tent oyo eza Yesu ta akufaki so oza na bongo ti okufa fo bakanga ona eza din mo ezali eza saint non yondo zabo un jour so nzamba préféré azwa yango nde héritage kutu babule teke oyo kotikala faut dire non il faut na dire non c'est le fantôme à côté de l'esprit. Il faut la louer ya pas na oya. Te o kaka de so sali daitu o bata. Te po ye o mona tanga Yesu. O mona ba mon disciple pesa mabe. Donc ils a élève ba disciple. Pasteur boyo ka biloko. Ils a élève pour don o ba pesi nous a donté ya bobenga on dit enseignant. Ils ont docteur ils ma B. Donc directement place dans la Bible. Tous en 5 ministères. Ça va pasteur pardon. Car c'est ça 5 ministères. Prophète, évangéliste, apôtre, docteur, ils ont raté. Ezali. On a ébisoté, ils ont explication romain na grec. Au moins ba romain tant de la loi. La loi, Torah est la loi, est la vie. Yesu tanga loba naza nzela na hébreu loba naza Torah, naza vie, alobi naza Torah, naza bomoi, alobi naza Torah. Torah est la vie, est la chemin, est la vérité. Donc Yesu ayaki on va pas partager Nyosoka Lelo. En tout cas, tous en série. Moninga ngai kutu nazu muto bien. Mais bien comme ça va série à YouTube ou à kunazulité à soki nini au kunazu à pete au kunazu nini déjà buzoba na buzoba metala a nanga mon azu connaissance on a bâti en plus. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Pour y être pour vivre. De le quoi bouzobologie, le quoi zoologie, l'ité à Kanda. Babate à Kanda pesalarati. Ce sont des aventuriers. Pourquoi? Parce que faut bozonga nanzela oya vie. La parole c'est la vie. C'est lui qui trouve la parole. Bible le dit a trouvé vie. Donc pour nous aider mutu. Ogo ya la bloga PTT ou ya kandate. Makambo zokota c'est difficile hein. Et gros c'est difficile mais c'est la vie. Vie exact. Bozo tout ça la vie na koko maman ndambo ate poto cha réponse kuna. C'est qu'on a internet bi que ba oyelo hein. Bon ça pas ko yela bango mais ba osalo ba to ba oyela na permission ba osala. Et ça pour bazana manque en connaissance. Omoni beaucoup non moi je suis un rabbin na pour enseigner disciples à mot il y a ba grec l'église eza l'église ba ecclésiaste Yesu aza juif tant alobi aller dans le monde entier alobaki na bato oyo biso tozo sala Yesu afongola Tanakh au bien ancien testament créé mon par les Européens. Gospel à l'obi enseigne les gospel ba oloba eza oyo loba ancien testament. Eza nouveau des nouvelles acquités dans Yesu zalai. Donc on a besoin d'un gospel. Te Yesu mutalobai.
Mais Yesu alobi en scène le solo bible était batwabi ka gospel la musique eza kamadu ba himba ba catholique te omoni gospel eza ingolo ba vie kobota ma Yesu et puis que congolais a un problème moko découvrir ba mot atteint le dictionnaire a un problème de ça yo ka déjà ba bika ndu les world au moins le problème est que ba leader ata boyebi c'est ça nini qui peut te world et là on a comprendre bango ça que ba na manque ya connaissance mais ba na soif ya o mais Yesu le lo mo très important mutu o aza aveugle ah mais ma pe bino ba aveugle place il y a OK so aza manque de connaissance bino pe vous avez manque de connaissance de ba fanatique ba l'équipe plein na musala o et fanatique en colo moment fanatique il faut ko yekola omoni ba Éphésiens autant ba Thessaloniens ba première bandimi à Thessaloniens boyoko ba Bible za o checker l'écriture. Oui, pourquoi on a critiqué l'écriture? Parce que bah tous les juifs, mais ça je vous dis en Israël, bah grec, bah Rome changer bah makambo ebele. Alors biso dans la besoin de checker bah écriture sur écoute ni la place à vérité. Mon dingue ça. Si on a Congo bah comme ça on était oh non, sur ça mon dimi faut tanga ka pour makambo passer razolo bah sur les apenda. Oh bango ça été makambo passer razolo tanga ça place écoute na Israël. Est-ce que ça connecté na oyo ba traduire les biso? Mon dit n'était alpha et oméga. Au monde Yesu aza alpha et oméga. Faut te citer. Et ça bloque ba grec. Tu dois citer mais là c'est le très important. Yesu aza jamais alpha et oméga. D'abord il soit abimaki ouais les normal pour son l'action alphabétique il y a ba français. Autant il a A et un commencement. Z et un fin. C'est quoi révélation ça? Et ça que logo est normal au taille en début nango boy peut faire nango boy et ngol belo au monte tandis que Yesu abimela un juif connaît ça les gens et Jean wana na iba passer be ba na banzela ba mindele azali Jean oyo ya Israël te azali Jean africain donc azali africain azali pe nani éthiopien au monde mais azali juif tant abimelier so telle différence il y a livre bobenga ya Apocalypse na Jean ou ya Jean il y a gospel bah différent autant l'Apocalypse ou hasard prophétique dès le début mais tandis que Jean a comme histoire il y a créateur à tamboli nango comme on a faiblesse na sens que tant azolala tant azolamuka tant azala nzala pour te comprendre la personne ou ayaki na nzoto mais tandis que Jean a mususu ou ayebité tant akutanaki naye akweyaki à éviter à poser la question. Au monde, c'est que Jean wana ta Yesu abimelaki bakanga na nani na un général na Turc kuna. Et tango bakangi aza prophète azo ko fonctionner te. Siko esengi nini esengi aide moko euta likolo pour aider. Ndeka ba leader so baza décourager esenga mouvement spirituel à aider. Yesu tango abimeli alobaki ke naza alif yoka montre bi ALEF alif naza alif pe naza tav alobaki jamais naza alpha pe omega et alif ngoloba nini yoka loko général mtakangi na prison alif ngoloba général ngoloba 1000 juif ayebi tant ta côté là na kata prison alobi nazali général na lobi naza alif il azumba mon force que mutu moko akote likesi na ngai pour délivrer ngai omoni biloko ba pasteur ba yebi yango te ta lobi naza alif ngoba leader ya makasi o akote o akanyinga leader Turquie mais o ayo délivrer ngai leader ya makasi koleka bango nyos OK mais tant ba interpréter on ba grec ba tiango na ba nini o Paul alobi na ba tradition na bango ya ba grec alpha pe omega alors tant outi na français et na grec sans explication et continue français et en anglais et zongi na grec et continue en anglais sans explication et là quelque chose ça caché wana alors tant vous expliquer mutu Yesu azali e bandeli kakate azali e bandeli po yoza ni bandeli na yo a Satan n'a pas un bandeli na ye ça veut dire bino trop anaza e bandeli ya be bandeli dès qu'on yo attend président c'est bimaki yo ki moi na 3 fois saint
saint, saint. Azaka ebandeli. Ok, merci beaucoup. On va chiter ici. Donc, avant. You are alpha, ou bien Ozali alpha, P omega, nyonso les ama bepo ba alpha isa ba nzamba ba grec et ba grec ba lokwa ba congolais. Ok, merci beaucoup. Natikali, vraiment on va chiter. Moi, 2 questions. Il y a pasteur. Aujourd'hui, on voit na YouTube est un monde de mon beau chroniqueur, chroniqueuse à YouTube les églises. Les églises, tout est permis là-bas de faire tout au ça là. Mais le lot namoni tant toujours ozo partager dans la Bible na bandeko nyoso ba otala biso na raisonner mba mona pasteur Diniles lelo azaki pasteur Warion alongo pasteur Warion comme pasteur Pétage mamnyo sozo sala na YouTube avant maramba penye na bité so bien yo ne koya o marambo boy ex pasteur et tant que pasteur o asala ba plein ba martyr à sécuisa ba tout ce qui à bikisa longola ba pasi ba tout ça na grâce à Nzambe à cause se comporter bon na ndenga comme que se comporter lelo au moins des arrêtés et puis la roger jamais l'on a le baquet na psaume chapitre 45 Bible lobi que Elohim azoluka bato bakoya po atelemisa ba o batengama po bazonga na nzela. Donc, vérité, c'est que un leader ou bien mutu oyo aza abengami l'instrument ba pesio et ça des paroles de il faut aider battre paroles za wa kisi ba malade ba zebele donc mutu so akomi na banzela wana il faut zonga na nzela pour nzela wana eza nzela bomo pour bibe battu ba beta mafimbo makasi bon ba leader o ba bengami ba za juger sévère. Pour mon dé dans le bien, yo leader ben yo dem te faut que dans la montagne, ok no luka au zubilo ko yeli bandi. Et non ba passer lelo bazo me ba na bandi na bango ba kenda bango nyonso. Na nini ko luka bilei po ba yaka na moni église na banda no temps komboté 2021 au tous les cas pasteur ebisaki ba fille nyonso azana ba obala banongo musuba ozwa misala mais lelo pasteur atikali kanama pasteur 2021 ceci mutabali te mutazwi pe azwi pe libala te eza ko manque à foi to nakena el ndolo ba pasteur ba bandi. Merci chers internautes, merci Bandeko Tsubolanda Biso. On est arrivé presque à la fin de notre émission, mais avant qu'on termine cette émission, na tatouné en le bon monsel Nzambe. Barobé on peut bon. Voilà, ça va terminologie et là on normal ya mutu nyonso wazolanda Yesu oza travailleur serviteur ou bien servante ya Yesu. Ok. À part ça, tout comme Nasuka, mais aux appels en plein studio, chanteur. Au bêta musique, en temps bêta musique à Mokil, de tout le bas. Biso tu vas battre Shabbat, tout comme ça va Yesu. Comme ça, Yesu. Hachem Elohim. Ok. Studio déjà, combien de titres et évolution. Banze mose belé, mais évolution en belé va bien. Pour moni à part ça, dans la paix en Guasuma, dans la Baseben, Babylon là tout. Remplacer à Radjakula. Bon, il y a bien été, mais dans la citation, il y a na kati ya mouvement ya gospel donc ngai plan na ngezaki bandimi nyonso ya Yesu tobota na kati ya dini ya mboka moko o rythme na biso rumba na basebe les problèmes ezaki ba chrétien ou bien bandimi ya Yesu bazobetaka na ba niveau moko donc eza trop bas donc soki sebe bakobeta mpe kalwa ba orchestre nyonso mboka donc nakomisi naza na esengo nde nakomona bagene bazobima bato bazobima na biloko bangebe
donc il y a plein de place là bangebe ya ba frère Patrice frère Patrice abeta c'est belle makasi bon ndenga na coaché pour tant biso to beta ya beta musique bibembe yo coaché frère Patrice tant frère Patrice abeta musique yo beta musique na benga de l'empire benga beta musique moki donc sikoyo wala ngwa suma et puis bana biso ngaba o bazo pour les planètes il y a mouvement de l'empire gospel wenge donc bango nde sikoyo babeta lié de ce na bon pixera moko na bango na si azonga na musique bibembe donc le problème c'est que biso tu ba coach tu les nzela wana yango ya ya nzela wana oyo mo yebi bangi pendenge za ko concert de pem côté na za git et pas obeta avec en musique mokil donc lelo moi hier il faut hier qu'on la pour la banda mabe mon ne c'est comme manger au banine no te comme musique nzambe mais le moi zote à vendre donc quand kenda ou de parle ça va stopper pour te comme non lelo c'est lengi à dinero. Merci beaucoup. On termine cette émission. Un mot par rapport à tout la biso et puis tout bon message na matika son TV parce que tous a vraiment atteint reçoit boigner awa et il y aura des séries dans eux première série et premier épisode plutôt et puis tu continuer après une semaine to chelibino 2 ou 3 journées 4 solo là ndenge to yeba cuisine interne to za pour ça obimsa te to solo lango bandeko bautala sikoyo batikana nini na motuya na mito na bango bao baza libanda bao baza awa pour sur 100% il y a internet lelo Kinshasa bamota ata 50%. Donc merci beaucoup Néo Yabinga et Adonai Abintia et Matika Somo TV et la plateforme Moro au côté où il y a biso ya parole de japonais qu'on a débattre. Donc le problème de Zalango église il faut pas marcher nzela ya ba juif ba bungisi roi na bango juif ba directive na union c'est juif bango siko ba côté romain et grec. Donc il faut que bimanzela na kozonga na ki juif na bango parce que bozote ya ba Moïse ba juif bozote ya ba David ce sont des juifs mais pourquoi banzela ya ba grec ya wande mte ko bebisa ba komba ba to pays singa ya banzela na nyoso balite ya kanda ba denile si ya kanda za raté pourquoi parce que ça banzela ya nzoto ya cher de son ça business ça cop bolite ya pété lito ya pété lito ya pété pesa raté waza banzela mo trop banal pour le banzambe yi na ndingi o bango bazo memela ngote et yi pour que le sauver mutu le banzambe ça c'est la personne. La Bible communique dans Jean chapitre 1 au commencement était la parole et voilà. La parole était avec Elohim et la parole est Anani Yemoko Hachem Elohim donc et puis le loba est comme chair donc il soit manifesté comment yo le belanga qui on a été Yesu morakonda on est comme était à pète donc ils ont changé. Il faut bozonga na nzela ololo ba ya pété il faut ça l'été où ils ont sauvé bateau l'été pour l'été ils ont puissance la parole ils ont puissance ils ont pénétré même mes cours les roses a jamais pété de on a le ba pasteur nyonso ceux qui ont besoin ko yeba liloba otozoloba to yeke boza ya okweya Psaume 145 et comme que ba oba quoi pe ba bonga parole yi pour la sauver ko aider bino botelema pour yo quand ko quoi peut-être tanginga comme so ya prophète mobo na yo ka prophète Denis les pasteur pétage ezaka yeti catholique mo be quoi ba pentecôte nyonso ba quoi de ba doit tout ba quoi na protestant ezala na ba protestant comme mission surtout na ba nanyo ba kimbangiste na le kamalis oh non prophète noir et politika biloko wana Yesu mtaye au sauver na ba prophète na bino et puis ba prophète ba bande belé de ba bêtises ça plein na quatre église
kobimana basera ce sont des bandits donc bayuma molimo il faut koya na messianique eza nzela oyo ba Pierre ba Paul bazaki jamais bat église so dans la Bible na yo place tout bacha église ezaki église ezaki synagogue mais toi ba yo comme na révélation ba komi synagogue à Satan balobi to tsimbati poser de mocha église ya Satan et puis ça le but de promoter l'église botika la synagogue à Satan mais nio se banda synagogue ti et progresser nde ba otika ka wana donc eza j'ai moko boy et puis eza bato ba coloniser biso les royaumes ça ngoza ko coloniser yesu alobi ndenge biso tozo sala na Jérusalem bango pe na Congo basala siko ba grec babi ndenge pe biso tozo sala na ba romain bango pe basala ngo kuna na Congo. Alors il faut ko bunda pona ko zonga na nzela o eza nzela bomo la vérité mte ko affranchir boye ba vérité pe vérité ko kangola c'est ça. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On est acquis dernière parole pour l'émission. Il y a Moussel Nanzambi. Rabbin, ouais. Voilà, les temps que nous avons maîtrisé. Rabbin, la dernière parole, Néana, Yangoana plutôt, mais on est là. Continuez toujours à suivre notre émission, aimer la page, s'abonner, aimer l'émission, liker les amours belé, commentaire, tout le monde qui pour commenter parce que deuxième émission tout le temps commentaire à répondre. Et puis on est là, je dis bye bye, merci à tout le monde qui ont suivi cette émission. Shalom, 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 alléluia, alléluia, bye.